engagé na sensibilisation pour na milulu munene oyo ekosalema le 2 et le 3 août 2025 oyo na esplanade ya palais du peuple. Boyeba ke jeunesse ya baruti tabernacle bazalaki lisusu rassemblé awa na église bipai wapi babandaki nanu na kozwa lipamboli ya père l'homme au charisme équilibré le pasteur baruti kalala Carlos yambo ete babima pona carnaval ya sensibilisation. Bosima pe boyeba ke babandaki bongo awa na Mbanzalemba batamboli kitoko bakoti campus baye kozonga livulu toujours na kati ya kosensibilize batu baye kobima na rond-point Ngaba po na koshite bongo kaka awa na église veut dire nyonso oyo na susise moko ya kotalisa bana na nzambe ete bazanga te na mopange na milulu oyo ekosalema na palais du peuple wapi epai docteur Jésus akozala au rendez-vous toujours na thème oyelobi le Dieu de mon père est vivant avec l'homme au charisme équilibré le pasteur Baruti Kalala Carlos lola ekozala ya kofongwama toza na sensibilisation marche ya sensibilisation pour la campagne oya monene ekosalema le 2 le 3 na palais du peuple na esplanade ya palais du peuple campagne wana eza organisée par le révérend pasteur Baruti Kalala Carlos boule de feu campagne wana ekozala makasi sensibilisation na biso ebandi na niveau ya Baruti tabernacle tozwi avenue de l'université tokoti Mbanzalemba tokomi sikoyo na niveau ya uniki tozo marché vers Kindele alors tobengi bino ebele boya na campagne wana bokoya kozwa lobiko oyo bazali bato masumu na bango ekosila boya kopesa fi na bino epai ya Jésus Christ epuis bamaladi bakobika bamiracle ekosalema ebele meme bakufi bakosekwa boya ebele nzambe apambola bino ngape nabengi bino bajene boya talanga ndeko na bino naza mpe jene napesi bomona nga na Yesu Kristo bino mpe boya bokutana o docteur Jésus soki oyebi ke bino oyo eza malamu te oza kuluna oza moto na ntumbu oza moto na mabe ozoluka lobi koyaka tobengi bino boya bino nyonso bato oyo babelaka balali incurable ebi babikaka te bato oyo batambolaka te bato oyo bamonaka te boya toza na posa na bino le 2 na le 3 ndeko ya Congo Kinshasa to pe na Congo Brazzaville to pe ozali na mokili mobimba bipai nyonso koki kozwama yaya kozanga te na milulu oyo pamba te l'heure de ta délivrance a sonné. Oh tolobaki te biso oyo tolobi